Bande ko balingami kati na kolo. Nous saluons tous Topesbino sombote kombona bawe bakolanda biso na nzela na singa mpona koyoka liloba ya lelo. Esepesaki Nzambe ete azwa mombu na ye, me lokola alakaki tokotanga na makomi na mokanda na Yohani, lokola alakaki biso kolo atiki biso bitike te, pamba te toza na bilei ya kotonda ezali ebele na ndenge ya makomi na ndenge mpe ya bakasete. Tokoki kozwa yango ntango nyonso toza nango posa. Likolo na yango Nzambe atindi molimo na ye ndenge alakaki biso. Toloba yango elongo. Jean chapitre 14 na ye verset 15 ti na verset 26. Évangile ya Yohani 14-15 ti na 21 ti kino 26. Soki bolingi ngai bokobatela mibeko na ngai. Amen. Et je prierai le Père. Et nakosenga na tata. Et je prierai le Père. Nakosenga tata. Et te apesa bino mutu mususu ya consolateur mususu akotikela longo na bino. Molimo na solo o mokili kozwa te po te bayebi ye te bakomona ye te. Kasi bino bokoyeba ye po azali kati na bino pe azali ntango nyonso na bino. Nakotika bino te baorphelin kasi naza na bino pene. Etikaki ngonga moke mokili bakomona nga susu te, kasi bino bokomona ngai. Bokomona ngai pe bokobika lisusu. Na mokolo wana bokoyeba ete naza kati na tata, ete bino oza kati na ngai, ete naza kati na bino. Oyo aza na malakolo na ngai, oyo akobatela yango, ye wana nde alingi ngai. Oyo alingi ngai akolingama na tata na ngai, ngai mpe nakolinga ye mpe nakosala ete ayebana epai ya tata na ngai. Ezali Yuda Iskariote te alobi lolenge nini okomilakisa epai na biso epi na bato mosusu te. Kolo ayebisi ete soki moto alingi ngai solo akobatela maloba na ngai. Papa na ngai akolinga ye, tata na ngai akolinga ye, mpe biso na tata tokoye epai na ye, tokosala efandelo biso epai na ye. Verset 24. Oyo alingi ngai te akobatela mbeko na ngai te. Liloba oyo bokoyoka eza ya ngai te, kasi ya tata atindi ngai. Nayebisi bino makambo oyo tango naza na bino elongo. 26. Kasi tango consolateur akoya oyo tata akotinda molimo santo tata akotinda akolakisa bino makambo nyonso, akokaniselaka biso tango nyonso. Awa touti kozwa ndenge ya Frère Franck ata lokola aza lisusu te na nzoto oyo boye, kolo atiki biso baorphelin te, apesi biso molimo na ye ekokamba biso na kati na solo nyonso, mpe akokoba kolakisa biso ntango nyonso, kotambwisa biso na nzela molimo na ye tikino mokolo ya nkembo. Yango wana tokoki kobanda ete tozala etingia kondima ete kolo akosalela biso nyonso ya malamu na losambo na ye. Totema likolo tokobondela Nzambe. O nkolo na biso
À toi soit la louange, yo nde epai na yo nkolo apesa njoli mpe lukumu et l'adoration adoration pour ta bonté, nyonso na mpo na bolamu na yo pour ta fidélité, mpo na bolamu na yo pour tout ton soutien mpo na nyonso okosalela biso nous accordes. okosalela biso Seigneur, nyonso on te remercie nkolo totondi yo pour de telles paroles mpo na maloba oyo que l'on boye lit. maloba kitoko boye touti totanga Nous ne sommes pas laissés seuls. totikali biso moko te Mais tu nous as kasi envoyé otindeli biso l'Esprit molimo oyo ya yo qui nous conduit dans ekokamba toute biso la vérité. na kati na solo nyonso Bénis-nous. pambola biso na mokolo mwa lelo Bénis tous ceux qui écoutent. pambola bayebanso bakoyoka Soit en toute chose mpe présent. bakobatela nyonso oyo baza na biso elongo totondi yo lisusu nkolo De ce que tu as préparé na motindo ete bénédiction obongisi biso mapamboli ya koleka parole et nous louons, na kati na liloba na yo glorifions totondi yo mpe tokumisi yo tokumisi kombo na yo maintenant kombo na yesu kristu la richesse de ta grâce. pambola biso na mapamboli nyonso oyo ya yo amen Amen. amen Quelle consolation libondisi oyo va dans nos cœurs. ekei libela na motema na ngai Bientôt, kala mingi te comme ce sera beau, kala mingi te ozala esengo nous y entrerons avec tokokota kuna glorieux matin. tokokota na ntongo wana ya nkembo Quand tous les chances tokoyemba et tous les rachetés bayo nyonso bayeli nyonso bayo nyonso basomba nyonso gloire, bakoyemba mpo na nkembo ya nkolo qu'est-ce que ce sera? ekozala lolenge nini Qu'est-ce que ce sera? ekozala lolenge nini Alors nous parlerons biso baso tokoloba une seule langue. kota moko Le couple n'aura plus besoin de traduire. nde kozala su na poso zwa kotraduire lisusu te Tous parleront biso banso toloba kota moko comme ce sera merveilleux. oyo ekozala esengo kani Imaginez-vous, po banza ce sera pour bientôt. ekozala mpo na kala mingi te kala mingi te Par grâce, ngolu nous pouvons faire partie na nzela ya ngolu tokozala kati ya baoyo wana de Dieu a appelé baoyo sortir. nkolo abengaki kobima Il a eu miséricorde. boyo asali ngolu Il nous a témoigné l'amour, alakisi biso bolingo na de ye sorte que nous puissions na motindo bénir. ete toya penepene na ye Et parce qu'il nous a aimé le premier, lokola ye alingi biso yambo nous pouvons nous aussi l'aimer. biso mpe lisusu esengeli toyilinga ye Et j'aurais souhaité que cet amour tosala ete bolingo ya nzambe devenir ekoma si intime, ekoma bolingo mpenza ya katikati ya makasi mingi kati na biso de la même manière que son na amour lotindo ete pour nous a été. bolingo na ye ndenge ezali mpo na biso Au fond, kasi c'est kotala un malamu amour. bolingo na ye Mais imaginez-vous, bobanza ete si cet amour de Dieu soki bolingo ya nzambe pouvait être si profond ekoki kozala bozindo mingi en nous, na kati na biso à son égard, na lolenge mpo na ngambu na de ye même manière, na lolenge moko mpe lui, il nous a ye dit, mpe akoki kolinga biso bongo qu'est-ce qui sera alors dans nos cœurs? ekozala boni na mitema na biso Que se passera-t-il? ekoleka nini na mitema na biso Le Seigneur dit, nkolo alobi à ceci le monde na entier oyo boye mokili mobimba ekososola ete bozali boya ngai bozali boya ngai soki bomilingi bamoko na bamosusu selon Jean 13, verset 3, lokola Jean 15 verset 13 elobi un amour divin bolingo pur, oyo ya bonzambe ya solosolo ensemble tout ce qui est oyo humain. ekosangisa nyonso ya Je me le souhaite. nalingi ete ezala na biso bongo L'Église makomi elobi ete bolingo ya nzambe est répandu dans nos cœurs, esopani kosopa na mitema na biso a été répandu dans esopani nos mitema na cœurs biso par Saint-Esprit. na nzela ya molimo santu wana Romains 5 Il y a verset beaucoup 5 qui disent mingi bakoloba ete avoir reçu le Saint-Esprit. te banyami molimo santu Mais si cet amour me soki bolingo wana ya nkolo n'est pas le moteur, ezali motere te et si cet amour soki bolingo wana ezozanga alors même le fait de parler koloba wana bilobela pamba wana devient atobi kota ya kala kota ya sika ekomi lokola elonja pamba cloche de retentissement. ngonga pamba Ça n'a plus aucune valeur. eza na valeur moko te Vous savez bien que si Oui, malamu quelque ete, chose sonne ainsi, soki alors beti bongo c'est un vase, un ezali be eloko pamba ezali ngungulu pamba maître sacré. Nous ne kasi sommes que des vases, biso tozali kaka bavase mais des vases remplis. me bavase oyo etondi
J'espère que vous vous sentez tous à l'aise, na banza bino bozala esengo que vous êtes conscients de bozala ce qui esengo évolue en ce lieu. na kokeya esika oyo Nous ne sommes pas des personnes toyewa te lokola bato ya fous d'ambiance toye kosala ambiance pour le te service divin. toye nde kosala mosala ya nzambe Nous attachons la plus grande importance biso epai na biso ya motuya mingi ezali liloba Nous réjouissons chaque fois liloba nde que ntango nous nyonso pouvons tokosepela ntango tokokutana boye na nsima ya liloba comme l'a dit lokolo elobaki ndeko branam avoir esengeli une bonne atmosphère. kozala na atmosphère malamu Doit être en accord. nyonso esengeli ezala na accord eyokana boyokani Tout ce doctrine qui fait enseignement partie nyonso de l'Église nyonso eza ya losambo et du royaume de Dieu oyo ya royaume ya doit nzambe être en nyonso accord, eza na boyokani oui, en accord nyonso na boyokani avec les uns et avec les autres. na boyokani bamoko na La bamosusu parole de Dieu mpe na liloba ya nzambe être dans cette harmonie. ete tozala na kati na harmonie oyo wana Être dans cette harmonie. kozala na kati na harmonie wana boyokani Nous wana l'avons déjà dit hier. tolobaki yango deja lobi Ceux qui étaient ici. na boyo bazalaki Notre awa but est de devenir une assemblée biblique lelo ekomi interprétée. eloko ya biblia assemblée ya biblia Nous avons alors l'honnêteté yango de tolobi dire na que solo nous ne sommes ete pas encore tokomi arrivés, nanu te na esika esengeli tokóma mais kasi nous sommes toyali encore en route. toza na nzela Mais nous sommes en kasi chemin. toza na Nous nzela ne voulons pas nous arrêter spirituellement. tokokosuka na nzela te Aller de l'avant toni kokende liboso avec l'aide de Dieu. na lisungi na nzambe Nous ayons vu la dernière na lenge promesse tomonaki s'accomplir. bilaka na ye asuka Rien ne kokokisama restera eloko moko ekotikala te sanke ekokisama nyonso oyo aloba ekokokisama Nous avons lu tomoni totangi les 37 versets du totangi na psaume 37 et il y avait tomoni kuna kati ete nombre na kati kuna d'expressions clés. makomi ebele ezali kuna ezali mpenza makolo ya motuya On ne peut que s'émerveiller de la sagesse eyebi biloko de Dieu. kotala bwanya ya nzambe La sagesse bwanya oyo qui englobe tout oyo esangisi nyonso et tient compte de chaque ekozwa likambo moko na moko point. ekozwa likambo moko na moko. Où trouverait-on une question tokomona wapi motuna oyo biblique motuna ya biblia qui ne trouve oyo ekozanga eyano pas de réponse oyo ekozanga eyano ya dans la biblia Bible? kati na biblia Dieu a pourvu pour tout. nkolo asalaki nyonso wana Pensez à tout. abanzaki nyonso Le plus important, ya motuya ezali ete nous aussi, biso mpe lokola nous puissions prendre tokamata au sérieux makambo oyo na ndenge ya kimia nyonso na seria nyonso. Psaume 37, verset 5. Psaume 37 verset 5 elobi, Verset 37, verset 3. Psaume 37 verset Mettez la 3, confiance dans le Seigneur. totia elika na biso epa nkolo Quelle parole! na motindo ete liloba nini oyo boye La promesse sont toujours liées ensemble. condition na ye na bapromese na ye eza elongo. Paix du Seigneur Yoka te verset 4, bénisse, et te donnera sala ete nkolo abikisa yo mpe apesa yo nyonso. recommande tes voies au Seigneur. tozwa makambo nyonso ti epa nkolo omipesa epa na nkolo Amen. akosala. Parfois, ntango sur mosusu notre chemin, nzela nous mosusu voyons plus comment les choses tomonaka makambo ekotambola ndenge mosusu, et alors, une telle parole yango liloba ya boye forte. ekopesa biso nguya. Donc, le verset 5, Verset 5, recommande tes voies au Seigneur. zwa banzela na yo tia nde banzela ya nzambe, Mets en lui ta confiance. zwa confiance pesa epa na nzambe na yo akosala Nous mosala. pouvons le croire, tondima yango, tout notre cœur, tondima ngo na motema le mobimba revendiquer pour nous mpe personnellement. toloba mpo na biso moko ete verset 5 oyo elobi, Devant le Seigneur. verset 6 elobi vanda kimia liboso na nkolo Et ensuite, mpe nsima ainsi de suite, boye na nous boye avons lu tous totangi yango ensemble. lisusu biso Je nyonso. voulais peut-être encore nalingai citer le kaka passage biblique, kotanga bitini mibale mais kasi en considérant l'un avant na l'autre. kotalaka moko liboso na mosusu. Il s'agit awa boye esengeli de la lettre aux Colossiens. natanga mokanda ya bakolosien chapitre ya liboso verset 24 ti na verset 26. Colossiens chapitre Colossiens 1er verset 24 ti na Revêtus 26. maintenant des souffrances,
nako sepela nane seolela bapasi nako yoka et je complète en ma chair nako ce qui nanzela manque encore oyo aux tribulations oyo ezalaki na nkolo nako kompleta ngo na nzoto ya ngai pour son corps, mpo na nzoto na ye oyo l'Église. nzoto oyo nabengi losambo Donc je suis devenu lokola nazali serviteur mosali na ye par la charge na qui kokola m'a mosala été apesi ngai confiée par Dieu. mosala ya nzambe apesi ngai mpo na bino na motindo ete naloba liloba na ye na ndenge ya sembo nateya yango na ndenge esengeli. Amen. Amen. Arrêtons-nous. Totelema muke wana Paul ndeko Paul se savait avoir été placé amiyebaki ete kolo nde atiaki ele esika au wana service de Dieu kolo nde atiaki na mosala dans l'église. na kati na losambo. Il se savait avoir reçu amiyebaki de Dieu ete un ministère. na nzela na nzambe ezwi azwaki lotomo Non pas en l'air, mais eza ya en mopepe accord te avec la parole. me na nzela na makomi ekokani na makomi Et c'est ce que yango wana les mots qu'il a exprimés. yango alobaki yango awa Annoncez pas abi mpona la parole koteya de na Dieu. solo mpenza liloba ya nzambe. Colossiens 1. Colossiens 1. Toutes choses nzambe asala likambo nyonso na ndenge ye abanzaka tout amené à l'existence. abongisa nyonso na ndenge ye alingi na ndenge ya liloba na ye Il a tout ordonné. nyonso par sa asala parole. kokoka na liloba na ye Il a parlé. aloba et la chose s'est mpe likambo esalemi ndenge ye alobi accomplie. Toutes les choses que nyonso oyo ye alobi a prononcées nyonso ebima na monoko na ye à jamais. etikala kaka bongo ntina libela C'est le Seigneur yango nkolo qui est celui qui en tant que azali parole oyo de Michel, lokola liloba oyo ekomi mosuni sont maintenant le biso corps sikawa du Seigneur. tozali nzoto na ye Et la biso losambo parole de Dieu doit pouvoir prendre esengeli liloba na nzambe ekomisa zo makasi doit bilaka na nzambe leur accomplissement. nyonso ekokisama Et comme elokola exprimé ici au verset ndenge ekomami na 25, verset Colossiens 25, chapitre 1, Colossiens 1 dont l'Église dont je suis devenu losambo oyo ngai nakomi mosali par la charge qui m'a été na mosala oyo nzambe apesi ngai Dieu à votre égard, mpo na ntina losambo afin que na ntina ete j'annonce nateya parfaitement na ndenge malamu mingi la liloba parole de Dieu. nateya yango malamu mingi liloba nzambe. Je ne sais pas, nayebi te nous pouvons saisir tokoki kososola likambo oyo mpe kotia yango na molongo pour le moment, na ntango oyo mais c'est simplement kasi ainsi, nabi ete oui, que toutes les choses makambo nyonso oyo etali ont losambo été établies et nzambe nde atia yango mpe atia yango na molongo jusqu'à na nzela liloba achèvement, ti kino ekokisama jusqu'à ti l'enlèvement. kino enlèvement ya losambo esalema. J'aimerais encore me fonder ou me baser sur la parole nalingi de lisusu Dieu. koloba likambo Vous lisusu donner quelques paroles nalingi nazwa likanisi mosusu tirées de l'évangile nazwa na évangile ya Matthieu Évangile de Matthieu, Évangile de Matthieu, chapitre 18. na chapitre 18 Ici, awa nous recevons de la bouche du Seigneur tokoyoka makambo ekomela na monoko ya nkolo ye moko les directives malako ya kopesa et sur la manière ndenge ya kolakisa dont nous nous comportons. lolenge ya biso kobika. Matthieu chapitre 18, Matthieu 18 à partir du verset 21. kobanda na verset 22 Verset 21. verset 21 nanu Alors Pierre s'approcha de lui Pierre et abelemi lui demanda, atuni ye motuna Seigneur, nkolo combien de fois mbala boni dois-je esengeli na biso kolimbisa moninga quand il commet une faute? ntango asaleli mbeba Jusqu'à 7 fois, ete mbala sambo. verset 22, Verset 22 alors lobi Jésus lui répondit, nkolo azongiseli alobi je te le dis, nayebisi yo pas jusqu'à 7 fois, ezala mbala sambo kaka te jusqu'à kasi 70 fois 7 fois. 70 fois mbala sambo wana. Verset 23. Verset 23 C'est lobi pourquoi le royaume yango de Dieu, tomoni ete comparable à un roi moto akomekana na mopakolo ezali te qui veut faire kotala lokola roi oyo et rendre compte à ses serviteurs. alingi bato na ye barandire compte bazakisa makambo ndenge ezali Comme il commençait à faire les comptes, ntango aza kosala compte on lui présenta un homme qui lui devait balakisi ye mutu moko
o esengelaki na ye Comme cet homme mutu wana payer cette dette, akoki kofuta nyongo te qu'on le fende, me alobi ete sa femme, ses enfants, mwasi na ye bana na ye ses biens. Et na bato ne nyonso que sa dette soit ete bateka mpo mbongo na ye ekokisama nyongo ekokisama kasi mutu wana par terre devant lui amileli et le supplia en disant, aleli alobi pitié de moi yokela ngai mawa et sois patient, pardon, envers moi. zala na patience na kofuta mbongo no kaka. Verset 25, alors le Seigneur eut pitié kasi de ses kolo serviteurs ayoki mawa ya mutu wana et sa livre, mpe atiki ye kimia remit aussi sa dette. atiki ye tikilo afuti nyongo na ye Et quand ce serviteur me ntango mutu oyo wana de la maison, abimi na ndako wana il rencontra un de ses compagnons akutani na mutu moko oyo bayebani na ye malamu mutu mosala sans payer. oyo azalaki na nyongo na Il ye saisit asimbi et ye l'étranglait akangi ye et lui dit, abi yo paye futa nyongo na ngai le doigt. futa nyongo na ngai osengeli kofuta ngai. Verset 29. Verset 29 alobi Alors son compagnon de te service mutu wana alobi ete lui et le pria en disant, abondeli ye sois patient, ndima zala motema molai je te. na kofuta yo nyongo na yo. Verset 30. Mais il ne voulait Mutu wana nini koyoka eloko wana te et il alla le faire jeter en prison. ake kobwaka na prison kino afute mbongo. Verset 31. Quand Tante ses lobi compagnons de service ntango bato balobi makambo oyo qui s'était passé, mayo elekaki fut très contrarié. epesaki mpasi mingi Et ils allèrent bakei raconter kopesa toute sango oyo l'affaire à leur maître. bakei oyebisa mete na bankolo na bango 32. Alors son ye sikoyo kolo na bango sikoyo alobi oh devant lui et lui dit, alobi na mutu wana boni méchant serviteur, ozali mutu na kanza je t'ai remis toute ta dette ngai nazongisa nyongo na yo que tu me l'as demandé. mpo te osengaki nga te nabimisa yo. Pas mpo na nini yo kokaki te kosala mpe bongo de ton mpo na compagnon, moninga na yo comme j'ai eu pitié de toi. lokola ngai nayokelaki yo mawa mpo na yokelaki moninga no mawa te. Verset 44. Verset 44 Et son maître, plein de colère, Pe- lui fera au bourreau mokonzi na ye ayoki kanda mingi qu'il lui est payé. afundi ye kino afuti ye nyongo ne nyonso wana. Verset 35. Verset 45 Mon Père Céleste kolo traitera kolo de la même manière akosala bino pela moko bino bokosala chacun de vous bokosala na baninga na bino de pardonner. soki bokolimbisa te Si chacun de vous soki moko na bino akolimbisa te basusu son cœur. akolimbisa na motema mobimba te Amen. Ça, ce n'est pas seulement Wana- une parabole. ezali liloba te Parole terriblement sérieux. eyali makambo moko ezali ya serie mingi. Nous remarquons tomoni ete en lien avec l'amour divin, kotala yango na bolingo na nzambe semble le pardon divin. kotala yango malamu pardon ndenge kotambola mutu wana esengeli afuta nyongo Mais kasi nous devons aussi accepter tondima mpe lisusu mutuellement tondima bamoko na mosusu notre frère ete ndeko na biso peut aussi sortir akoki libre mpe kobima na kimia nyonso s'il s'est rendu aussi coupable envers nous. soki akweyaki na likambo songolo pakala Comme nous pouvons sortir librement, lokola biso mpe tokobima na kimia nyonso qui nous sommes tous rendus coupables. biso nyonso tokweyaki na likambo Et ici, awa notre Sauveur nkolo na biso mobikisi na biso souligné particulièrement. alobi yango ete Verset 32, verset 32 alobi alors son maître le fit appeler devant lui et molakisi lui dit, nkolo na bango alobi na bango méchant serviteur, yo mutu na je t'ai kanza remis toute ta dette. ngai nalimbisaki yo na nyongo ya yo Me la demande. mpo na nini mpo osengaki ngai Nous yango venons au Seigneur. Nous lui demandons biso mpe pardon. lisusu Et nous acceptons le pardon. avec tokondima reconnaissance. bapardon ya bato tokosenga pardon tokondima mpe bapardon ya bato Et que se passe-t-il ensuite? elakaki ndenge nini Ensuite, nous saisissons celui toye komona qui s'est ete peut-être rendu coupable de quelque oyo amimonisaki mabe na likambo envers nous et nous lui sautons tokokweya ye na kingo exactement ce qui est écrit ici. yango ekomi ami Je awa vais le relire pour que vous totanga yango lisusu voyez que c'est véritablement mpo te bososola ete yango nde ekomami awa. Verset 28 de Verset 28 Matthieu Mais 18 quand ce serviteur fut sorti ntango de moto na la mosala oyo il rencontra abimi un libanda de ses compagnons akuti moko ya baninga na ye qui devait, oyo azalaki mpe na niongo na ye il le saisit, asimbi ye na makasi nyonso il l'étranglait, ou le akangi ye saisissait mongongo à la gorge. akangi ye na mongongo Paye. alobi futa kaka niongo na ngai futa niongo na ngai On peut voir que cet homme tokokomona ete moto oyo n'avait
rien compris asosolaki de te l'amour de Dieu. na bolingo na Il n'a Nzambe, rien compris de la asosolaki rémission te des péchés. Il n'a ayebaki rien te compris. Nzambe kolimbisa masumu, asosolaki te Il ne savait même pas que la grâce lui ayebaki avait te été te ngolu na accordée. Nzambe kosala makambo, Sinon, soki te il n'aurait pas agi de akoki la kosala lolenge sorte wana te avec son na compagnon, moninga na ye son wana. frère. Bien sûr, Bongo l'un ne s'en prend pas littéralement à l'autre. ezali te te moko akokamata na Il ne mosusu, saisit pas directement à la gorge. moto akosima moninga na gorge te, Parfois arrivé, je pense, eko kokoma ntango qu'il y a mosusu ici une très grande leçon. awa leso monene ezali awa Qu'il nous arrive de nous eki kokomela biso compter mutuellement des choses. to komilobela makambo moko na Nous ne mosusu, devons absolument pas le faire. esengeli biso koloba yango te. Ne nous a rien Lokola kolo imputé. Ne nous a rien atangi biso masumu compté te, à Christ. atangi biso masumu te, Il a fondamentalement pardonné. kasi alimbisi biso mpenza na motema mobimba. La faute de l'un était minime par rapport. Masumu ya moninga eza moke par rapport ya oyo mosusu, Il s'agissait esengelaki wana de 10 000 talents. Et 10 000 talents afuta, il s'agissait de combien? awa esengeli De 100. 100 talents, 100 deniers. 100 deniers. Il faut bien que nous puissions Kotala malamu eloko oyo, qu'est-ce qui a été remis wapi ezongaki, et pardonné à wapi Dieu. elimbisamaki, Et au lieu d'être heureux, olie ete asepela, de sauter et de bondir, ya kosepela kopumbwa, réjouir, oui, ya kosepela, et il ya akei accroche à la akangi gorge de son na mongongo ya moninga na ye, Écoute-moi maintenant, yokanga sikawa, au lieu de se réjouir olie ete asepela de ce qu'il a komona gracié, oyo basalaki ebolamu, ngolu ye azwaki, lisumu na ye ezalaki kuna. je ne sais pas si nous sommes d'avis que le Est-ce Seigneur que parle kolo à d'autres personnes. akoloba na bato mosusu to na biso moko, Nous pouvons croire kolo qu'il akoloba na s'adresse biso to akoloba na aujourd'hui bato mosusu, à moi, kolo akoloba na biso mpe akoloba na yo, comme il a parlé en ce temps ndenge alobaki mokolo wana et aux foules, il nous parle aujourd'hui. akoloba na biso mpe Si lelo. nous arrivons au point où Soki une tokomi na parole de esika Dieu wana, n'a plus rien à nous dire, soki loba na Nzambe eza na eloko akoyebisa yo te, oh bien-aimé, yeba solo te ndeko, le niveau d'alerte yeba ete est très élevé. alerte wana ezwa yo te, ndenge akokebisa wana ekozwa yo te. Que nous puissions revenir Tozonga, pour chaque parole tozonga na liloba moko moko, et que tout ce que nous tososola eloko moko moko tokotanga, quelque chose à nous dire. C'est toyebi ete eza na eloko na biso likambo moko, aussi esengeli comment nous comporter, toyeba lolenge nini kobika na comment Nzambe, Dieu le fait. lolenge nini Nzambe akosala mpo na biso, Nous devons lolenge nini biso mpe tokosala epa bandeko na biso, baninga na biso, et notre prochain. lolenge nini ndeko na biso mpe akosala mpo na biso. Apprenons Toyeba la leçon de ce récit que le Seigneur toyeba leso monene euti koloba mawa, que nous ne koyeba pardonnons ete pas seulement cette fois, mais topardoneka mbala 67 sambo te me mbala sambo fois 70. Nani oyo akokosala yango? à qui rien Nani oyo akokosala makambo oyo? car il n'aime plus lui aussi Ezali kaka rien à son ami. oyo akolimbisa moninga na ye te, akolimbisa moninga na ye te, ndeko na ye te, Ça, c'est oyo le vrai pardon. ezali pardon ya solo. Imputer à son frère. Kopesa ndeko, kokweyisa ndeko te, Inscrire d'emblée sur son compte. koloba ya mabe te mpo na ndeko, Simplement kasi redonner ce pardon que kopesa Dieu ndeko nous a pardon Nzambe akopesa biso, maître. lokola Nzambe akosala biso pardon, biso mpe tosala mpe baninga. Cela importe, Yango eza na ntina, bien sûr. Oui, cela implique, bien sûr. yango ekolakisa que ete nous ne prenions pas seulement à cœur ce qui est écrit Tous dans le kaka. premier chapitre de 2 Pierre. oyo ezali na 2 que Pierre na nous chapitre 1er, demandions à Dieu ete de tosenga na Nzambe vivre une réalité divine. makambo oyo ekoma solo kati na biso, oyo ekomami na 2 Pierre 1 Chapitre 1, verset à 5 partir du verset 3. verset 3. Sa divine puissance, Puissance na ye en effet, esali ete donner epesi tout biso ce qui nyonso toza nango, toza nango posa mpe na bonzambe, par la connaissance na boyebi, de celui koyeba oyo nani appelé par abiangi biso propre gloire na nzela ya nkembo na ye mpe na ndenge ya vertu na ye, par elle. na ndenge na ye C'est par elle qu'il nous a Nanzela na ye, donné les précieux apesi biso
et très importante promesse oyo ya mutuya mingi vous échappiez à la corruption ete tolongona mabe eza na mokili par suite de la convoitise des mpona nzela na masumu kasi tokoma baoyo bakozwa lolenge ya bonzambe oyo eza na motuya mingi verse oyo koeshape na oyo nyonso kokosa biso na libunga mpe koya kozwa nature ya bonzambe awa ezali eloko moko ya kosakana te oyo ezali eloko oyo ya koexperimente yango mpo te tozwa yango po ete ekomami na mokanda ya bapotre elobi ete ezalaki na Luc tozali race divine to te na kati na 17-28 Paul mpe akomi yango lokola tobotemi na nzambe esengeli tozwa bizaleli ya nzambe ya tata na biso oyo alola oyo te balobi ete bana balandaka na bato mosusu te mpe na bapara na bango yango mpe bana ya nzambe esengeli basala longi mona tata na bango nzambe kona na biso aza na likolo tata na biso aza na likolo momboto liloba ekoti kati na biso esala ete kati na biso nde ebika so mboto liloba eye kati na biso molimo na nzambe kati na biso po ete biso mpe lisusu tokoma bato baza na lolenge moko ya nzambe soki te bomoi na biso mobimba ekotonda makambo malamu soki te kozala mpe mabe na mabe to kosenga kosala mabiki oyo tobika mabiki oyo na bonzambe tozala baoyo bakokani mpenza na letili ya nzambe na verset 5 elobi 2 Pierre 1 mpona yango bosala bokasi nyonso mpona kobakisa likolo na kondima vertu wana mpe tokokopema wana te e toloba ete koya biso tosengeli na biso kosenga ntango nyonso kaka te toni kozala na ndiro ya bonzambe kasi makambo nyonso oyo ezalaki kati na bonzambe nyonso wana bamona yango mpe epai na biso na bomoi na biso verset 5 elobi na ntina yeye tobakisa likolo na kondima vertu likolo na vertu connaissance nsima ya connaissance maîtrise na bokomi batela nsima maîtrise biswa tobakisa tempérance a persévérance nsima tobakisa bolingo na nzambe tobakisa bolingo na bandeko na bolingo na bandeko bolingo ya libela ya bato nyonso oyo nde makomi oyo registre eza na kati na registre oyo ekomeli biso awa bamisala oyo esengeli lolenge oyo esengeli mpo na mona nzambe mpo na mondimi nyonso bomoi ya bolingo ya nzambe yango oyo esengeli liboso aza na kondima soki ozangi kondima okoki kosala ta pa moko te kasi kondima yango ekotikala esika moko te ifi toyeba ete kondima ekokolisa biso tokokola na kondima okotikala kaka esika moko te esengeli tokende liboso na verset 5 elobi na ntina yeye osala manso makasi nyonso ikolo na kondima botia vertu mpe nsima vertu ezali nini eza makambo nyonso wana oyo ya bonzambe elobami nsima vertu otie connaissance esengeli mpo na nini connaissance eza kati na
vertu divine eza na kati si on appuie un peu dessus le ballon c'est soki kokotala makambo malamu tout doit être divinement manso esengeli epesama na nzela bonzambe ezala sembo. Verset 5 elobi la vertu foi, la foi vertu connaissance, tempérance, maîtrise de soi. Eloko oyo maîtrise de soi eza eloko ya mutu nyonso te, me na nzela na ngolu na Nzambe eko kosalema bongo. Toza na ntina te ete biso moto miyela yango, Nzambe nde akopesa yango. Boka mikalisa yoko omakisa yo moko te, Nkolo nde esengi Nzambe apesa so nini. Toza na eloko komema te, nyonso ye nde azopesa biso, ye nde azopesa. Ye nde akopesa biso nyonso wana, akolongola nyonso ya mabe, akotia mabe nyonso na ebale na kobosana, nde akopesa oyo ekoki kotika seko na seko. Sima ya vertu, la connaissance, sima connaissance, maîtrise de soi, persévérance, la piété, na sima piété, amour fraternel bolingo bandeko, sima bolingo bandeko, nde tozwi bolingo ya nyonso. Bomoni yango moko kangami na mosusu, nyonso ekokende elongo. Eza ya mutu kosala makasi te, eyali kaka ete bolingo ekopesama kolakisama, bolingo na Nzambe ekotalisa nyonso esengeli na mutu na biso. Amen. Verset 7 elobi sima piété bolingo na bandeko, sima bolingo na ndeko bolingo oyo général. Sikawa verset elandi elobi toza na exhortation ekoloba 2 Pierre 1 verset 8 soki maemanso ekutani, soki makambo nyonso oyo ekutani kati na yo na bomingi, ekotika yo kotenga-tenga te, kasi mpona mayema tali connaissance boyebi ya nkolo na biso Yesu Kristu. Verset 9 elobi yango elobi ete soki yo oyo azangi biloko oyo aza na yango te, azali aveugle ya komona mosika te, akozonga masumu ya kala. Verset 10 elobi yango ndeko bomitia ntango nyonso na komikanga na likambo oyo mpona ntina na elektio na bino, mpona mina bino. Soki bosali yango bokokwea soki moke te, pamba te. Verset 11 na bongo nde bokoti na bokonzi na Nzambe ekozali na bino, ekopesema na bino. Amen. Tomoni totali lo wapi tozali, wapi tina likambo totali kaka likamoko ete Nkolo atia biso makambo oyo na kati ya mitema na biso mpenza, ete tosala bosengi oyo requête na biso ezala ete Nkolo toya penepene koloba Nkolo tolingi tozala lokola yo olobi yango awa, kasi tokomi yango nanu te. Tozala yango boye te na biso moko, mpona kokoma boye tokoka te biso moko, mpona kokoma kuna esengeli ezali eloko yo nde osala ngulu na yo, ete eloba na yo, makila na yo, molimo na yo nyonso wana ekokisa makati na ngai na makasi nyonso, na motindo ete makambo ya sika esali makati na biso, biloko moya ya sika esali makati na biso. Kaka boyebi te
ya makambo sont déjà connus. mais Mais ya babiloko ebele kasi motu ezali ete oui, sont nécessaires. ngolu na yo esala malamu mpona biso eza lokola chaîne mobimba ya lokola chaîne ezali makasi Le maillon le plus faible. ntango biteni moko na moko ya chaîne ezali makasi Oui, yango nzambe c'est bien ezali malamu rassembler ete losambo chaque individu, ezali malamu ete mutu na mutu chaque maillon de cette chaîne ete eteni moko na moko ya chaîne soit suffisamment fort ezala pour makasi résister à toute épreuve. mpo ete etemela Vous savez mabe comment nyonso cela se passe oyebi ndenge parfois dans ekolekaka la vie terrestre aussi. na ndenge ezali na vi ya bato Les épreuves viennent, makambo yaka nous l'avons assez souvent dit. Celui mitungi qui yaka n'a pas encore été saisi mutu par oyo les nanu épreuves, okutani na makambo il te le sera. Il y a des gens pour qui eza na bato on oyo aurait l'impression bakomona que lokola le soleil brille du ete matin au soir, obanda ntongo na pokwa peut-être encore du soir au matin, ntongo mosusu na selon pokwa la partie mpe du ntongo monde où on se trouve. ekotala ndenge bozali place bozali C'est trompeur. eza Un lokuta jour, kasi l'épreuve s'abat mutu sur nyonso chacun. mutu na mutu ifo yeba mutu na mutu ifo akutana makambo akutana makambo Chacun sera mutu na mutu kati na biso frappé. akokutana na makambo Non, ne se déroule pas mutu aussi simplement bomo ya mutu eyokali seki comme si te c'était sur un lit de rose. eza lokola likolo ya mbeti moko ya rose te Côté des belles roses, ifo koyeba ete penepene ya fleur rose quelques épines. mwa epine ezanga wana te Bien faire attention. ifo kokeba Le parfum est doux. ntango mosusu Qui se mokolo trouve mosusu à côté epine oyo eza na pembeni pas aussi doux. ezali du te Préparons-nous à cela. kanisa makambo oyo Celui qui n'a pas encore mutu oyo nanu passé par les mutu oyo nanu amona baepreuve te na vi na ye les aura. akoyebaka akozwa yango kaka D'une manière, na lolenge moko mpe na lolenge mosusu oyo na lolenge na ye mosusu mpe na lolenge mosusu encore été humilié. mutu oyo nanu azala humilie te akokisama soni te Finalement, tout ce que Dieu a prévu pour nyonso nkolo abongisaki mpo na bino ekokomela bino cela ne se fait pas sans certaines ntango choses. mosusu ekosalema lokola Rien ne vient tout seul. moko te yango moko Les hommes de Dieu bato na nzambe éprouvés jusqu'à la fin de la bazalaki eprouve ntina suka na bomoi na bango à ceux qui étaient dans la fosse au lion tala ndakisa boyo bazalaki na kati na nani ya kosi to bazalaki na nani ya moto et libulu na moto aux épreuves qu'ils ont eu à tala bamakambo oyo bakutanaki na yango Nous savons toyebi yango malamu dire, toyebi ndenge nini loba si notre Dieu soki nzambe na biso ne préserve pas et ne nous délivre pas, adelivre biso te sache toyebi ete que ce qui a été érigé mayemanso oyo par la main mayemanso oyo esalamaki na maboko na moto pas du Dieu vivant, eza ya maboko eza ya nzambe te c'est une idole. ezali Nous idole ne nous prosternerons pas biso tokotelema liboso na idole te selon Daniel. ndenge Daniel 3 verset 17 elobi Alors, quand tel homme kasi se met mutu ya boye en colère, c'est moto ya boye asilika eza normal mpa abwaka bato na fournaise Dieu, bashofe yango mbala sambo Dieu du feu, batia moto des souffrances ete na bangoka que pasi nous aurons à traverser les te baleka makambo oyo wana afin que nous puissions en sortir. ata ndenge nini tobima pure Vous savez bien que lorsque toyebi malamu ete soki wolo etumbami ebimi propre bosoto nyonso elongwe ce qui a une valeur etikala kaka wolo oyo eza na valeur ya solo qui est utilisable. oyo ezali na ntina Amen. amen Et notre foi mbala doit mosusu être trouvée plus précieuse que l'or qui est or wana purifié par le feu. ezali kitoko mingi Et il est dit dans la lettre mpolo akoloba ngo na kati mokanda à l'église de Laodicée, Na- chapitre 3, verset 18. na eglize ya laodicée chapitre 3 verset 18 Moi, l'or. Et l'or de Dieu napesi est toli boya kosomba wolo purifié epai na ngai cette fois. Alors, wolo oyo ezali purifie cette fois ces choses à cœur. bozwa makambo oyo na kati ya Une mitema fois que d'un côté, que mbala l'amour moko de Dieu pour nous ngamu mosusu bolingo na nzambe manifesté ekomaliakisama pardon total, ekolakisama na pardon ya mobimba la rémission totale de kotala mafaute na biso nyonso elimbisami condamnation de mokanda eza culpabilité kofunda biso epasukami le mur de séparation a été ôté. oyo eza kokesa biso elongwe Celui qui a reçu le pardon tozwi pardon ya libela le retransmettre à d'autres. yo oyo ozwi pardon pesa mpe baninga pardon wana Pensez à ce dernier verset. totala verset ya suka C'est déjà comme un ekosala lokola jugement monene le verset 35. verset 35 Nous elobi l'avons aussi lu. totangaki yango
Matthieu 18, verset 35. Mais pour qu'il ne disparaisse pas de nos cœurs et de Po nos te bunga te mitema na biso na kotanga ngo lisusu po te bunga te. Mon Père Céleste vous traite Ko na biso de la même manière. akotala bino Chacun de vous ne lolenge moko pardonne pas soki boko limbisa te ba mosusu de tout son cœur. soko olimbisa ndeko no te na motema na mobimba. Et celui qui a pardonné de tout son cœur Oyo a pardonné na motema na mobimba a aimé de tout son cœur. akolinga pe na motema mobimba. Celui qui peut continuer à aimer de tout son cœur, Moto akolinga na motema mobimba continuer ye wana nde akokoba kolimbisa ntango nyonso 7 fois, 70 fois. akolimbisa mbala sambo Vous 70 savez fois. bien, Oye malamu parlez de nous tous. biso banso Oui, c'est celui yango qui se précipite. baba kowelana C'est l'autre qui se précipite. oyo akowelana Toujours une alternance. ezali ntango nyonso ya Ce ne kobokeseni sont pas toujours les mêmes. ezali ta kaka te C'est bien ainsi. Quoique ata ce ne soit lokola pas une consolation, mais nous savons tout de toyebi même malamu ete que nous sommes encore des êtres humains. toza Nous susu sommes bato encore sur la terre. toza susu na Nous mabele sommes oyo parfois tokosala ntango encore mosusu makambo impressionnés mosusu par les choses terrestres. tokokama makambo mokili Nous oyo devons négliger tout cela. mais kasi Ici, dans les totika makambo apôtres, mokili il est dit dans Matthieu awa verset 12. kuna na ngomba Matthieu 12 elobemi ete limbisa masumu na biso lokola tokolimbisa nango basali biso mabe. Verset 13 Matthieu 6 tala biso na mabe te kasi biso na malamu soki olimbisi bato masumu na bango nkolo tata na bino akolimbisa mpe masumu na bino. Verset 15 soki bokolimbisa baninga na masumu te tata na bino na lola akolimbisa mpe bino te akolimbisa bino mpe masumu na bino te. Tosengeli ete tozwa makambo na motema maye nyonso nkolo alobi na biso na mokanda toyebi ete nkolo tokokotelema te liboso na yo tokomi bato ya natiri bino ntango nini. Toyebi malamu ete nkolo na biso ayaki na lolenge ya bomoto azwaki nzoto na biso oyo mpo ete tokoma lolenge na ye lolenge ya bonzambe ete nsima liseku ete tozwa nzoto mosusu tozala transfigure tozala libela na libela na nkolo. Esengeli nkolo asala biso makambo oyo asala biso makambo oyo liloba nde koloba ete tondima na kondima nyonso moko na biso ayeba ete liloba nzambe esala mosala mpo na nini nzambe atindaki yango. Totanga lisusu na Colossiens chapitre 1 verset 25 église oyo losambo oyo ngai nazali mosali nakokaa na mosala oyo nkolo apesi ngai na motindo ete nateya liloba nateya yango na sembo nyonso nateya liloba ya nzambe na sembo nyonso. Liloba ya nzambe afongoli yango na ndenge ebongi ata lokola bofungwami liloba ye na ntango na ntango so tosangisi nyonso na lisungi na nzambe tokomona ete liboso na biso bofungoli liloba mobimba tokomona ete liboso na biso révélation mobimba bofungoli mobimba liloba mpe ya bolingo ya nzambe kati na kondima tokomona deja liboso na biso tokomona bomonisami ya solo ya bana nzambe yango ekolobama na mokanda na Romains chapitre 8 kuna ete bikelamu nyonso ekolinga komona bofungwami ya bana nzambe bomonisama ya bana nzambe bomonisama ya bana nzambe toya deja bana nzambe esengeli kasi emonisama na ndenge esengeli emonisama boyebi malamu ete révélation elingi koloba apocalypse elingi koloba révélation bofungwami nayebi keyela te bomiwa kapasite nakoyeba mpe kolinga mpe koyeba yango te me kasi kombo révélation
Le mot est simple. Kombo yango ezali pamba. Elingi koloba bofongwami. Bofongwami. Apocalypse bofongwami. Quelque chose eloko moko qui est dévoilé. oyo ezalaki kokanga bofongwami. Bible wana batiaki mouchoir likolo nango. Il fallait koyeba nini eza na se ya mouchoir. Ntango balongoli mouchoir, ntango moto eloko efungwani, moto akoimagine lisusu te, moto akoyebela oyo nini eza na se kuna. Solo soki Paul akokoma deja na ntango wana akoloba ete bikalamu nyonso ekolinga komona mokolo bana Nzambe akomonisama, elingi koloba epesemela na makomi oyo ezali na makomi mpenza ebandeli. Oyebi malamu ete bokoli nyonso mobimba na kati na ko okomisa biso bana na lolenge ya nkolo ezali nkolo tokende na kati na solo na bofungwami ya solo pole na pole na motindo ete ndenge bakozela nakozela tokobika na ntango oyo makambo oyo ekomonisama. Eloko moko ezali solo ezali solo na 100%. Bayebanso esengeli bakoma bakokoma solo bakokoma na ekeke oyo. Kasi elobi mosusu ete toyebi te ntango nini etikali. nakoloba ngo awa ete koloba ngo ete nakoloba ngo mpenza ndenge moko nakoloba ngo boye na ndenge moko apolele ete mutu soka bimi awa mutu aloba te eloba te oyo génération ekobanda na 46 ekosuka na mbula boye ekosuka na 63 wana te wana eza na ntina moko te eloko moko kaka nde toyeli libota oyo ete makomi nyonso bilaka nyonso ya biblia ekokokisama lokola nkolo alobaki ntango bokomona biloko nyonso oyo ntango wana bokomona boye botombola mituna bino po ete boyebi ete bisika bino ekomi pene. Amen. Toana eloko moko kokalikile te toyebi ete yango wana kalikile ezali eloko na ngai ya pasi na classe bato babanzi ete nakosala kalikile malamu ewana ezali mpe parenthèse moke. Nkolo na biso alingi bolamu na biso alingi biso bolamu ya mingi koleka biso tokoki kososola te tokoki komesure yango te tokomprendre yango mpe te akotala ntango nyonso po ete na suka mwasi liloba ya nkembo oyo asemi na lolenge ya nkolo na biso mutu wana akende kokutana na nkolo akende kokutana mobali na libala lokola épouse wana akende na levement akokutana na mobali na libala. Alléluia. Nayebi te soki esengeli lisusu soki moto nini okozala na guide moko akozala te guide eza te mpe kristo nde guide na biso ye ayei kosomba biso mpona koloba maloba oyo nakotonga yanga losambo ete porte na ewelo ekoma yango te. Matthieu 7 verset 18 alobi lisusu nakei kobongisela bino esika mpe nakozonga nakozwa bino elongo na ngai na ntina ete esika ngai nakozala bino mpe bozala. Jean 14 akoya solo kala mingi te na maloba oyo maloba oyo nde konsole biso ebondisa mitema na biso soki te ntango boni etika liso mpo tobena mapepe na nkolo po ete tozala lokola ntango ye akoya eloko mosusu ekosimba biso ezali te na mabele oyo tokozala deja tolongo nsi na mabele lokola kantike koyemba lokola nzembo koyemba
pesa kondima na ngai koma monene pesa biso basentima ya juste yo nkolo na biso Yesu nkolo azwa message oyo ya suka oyo etindamaki koka kobenga biso kobima te me lisusu epesa biso nyonso elakami mpo na biso amen ete molimo ya nzambe esala na liloba oyo bosolo moko oyo ekubika ete na kati na biso nde na kati na biso Kristo kati na biso espérance ya gloire Colossiens 1:27 kaloba moko kaka wana biso nyonso kozwaka kolinga ya nzambe mpo na libela na libela halleluya tika ngai nasukisa likambo naloba boye bolingo o nkolo aza nango mpo na biso etindi eti asomba biso bolingo wana ezala kati na biso mpo na ye mpe bamoko na mosusu soki bolingo wana ya bonzambe eza kati na biso oyebi malamu ete lokola ekomi na 1 Corinthiens 13 na yango wana tokoki komitala malamu tokotala soki toza na bolingo wana mpo ete na bosolo boye ekomami soki otali yango malamu na 1 Corinthiens nalingi ete nkolo apesa biso nyonso na nzela ya ngolu nkolo na ye pambolama amen totelema totondo nzambe na motema mobimba mpo na liloba moko moko na ye na eloka moko moko tolingi kosala ngo na nzela kondima tolingi kosala ngo na kondima ete nkolo asalela biso likambo oyo eza eloko moko te oyo akoki kozanga kosalela biso toyoki ye koloba toyoki ete tozali na droit epai na ye na nyonso eli possible epai na ye nkolo na biso totondi yo motondi mobimba na ye yo osali ete osangisi biso liboso na miso na yo biso tolongwe na poussière oyo owaki biso otie biso na kati na kondima yotali biso tokotala ngambo na yo oyo tokotala epai wapi tokozala sikoyo tomoni mabe na biso nyonso tokotala tokomona mabe na biso solo nkolo totali ete nkolo soki tokomisunga biso moko tozengi ozala posa na yo te osunga biso me lokola tokomisunga te kasi toza na posa ete osunga biso yango oyo oyei tokoki te tokotala ndenge ya yo toza mpe nde yo oyo koloba na biso na liloba na yo yango nde tokondima yango kolobaka ete osomba biso ete na kombo na yo ozosomba biso nkolo lukumu lutondi ezonga epai na yo na kombo na yo Yesu Kristo lokola yo ozali sembo lokola yo olimbisi biso mpenza motema mobimba yango wana biso mpe lisusu esengeli tolimbisa basusu mpe mosusu bamoko na bamosusu tobanza lisusu te na mabe oyo basalaki pamba te yo obosani mpe nyonso obwaki nyonso na kati na mabali na kobosana biso mpe okoki komona yango lisusu te bolingo na yo bolingo monene oyo bolingo monene oyo eleki monene eleki mpenza monene ete biso tomoni ete olingi biso mingi solo toyoki bolingo na yo ya solo nkolo mpe elobi ete sikoyo olingi komilakisa bolingo na yo ezala epai nyonso na kombo na Yesu na kati mitema na biso na nzela molimo o nkolo oza kapable kosala yango alleluya lokomo matondi masanjoli na kati na kombo na yo alleluya 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 nkembo na yawe amen amen